Bonjour, bonsoir bana nzambe. Ezalinga susu mama Elaja Nathalie. Neko kabona bino bolamu na tata nzambe. Bolamu ya lelo eza nini? Bolamu ya lelo eza lisusu nako pesa na bino susu ka ba révélation nazali mwana musana tata nzambe na kombo ya mama Elaja Nathalie. Soki ezali mbano ya liboso, o s'abonner, o partager pe ba vidéo na ngai, kende na YouTube na ngai na kombo komona wana. O s'abonner, oyeba koyeba ko partager ba message oyo ozo ba bolamu nyonso tu onzambe apesa kangai, ozo ba message nyonso nzambe apesa kangai na yaka kokabola na bino na nzela na sala ka tata nzambe na YouTube. Boyei malamu na kombo na Yesu Masia. Amen. Bolamu na lelo ezali mwa mokuse lisusu na yaka ko partager na bino o ezali na zui lelo to le 27 mais révélation on a zui yango le 25 le 26. Révélation on a vu le 26 pour na bana nzambe ezali message moko muke nzambe azali toujours ka ko alerter biso. Message à lelo ezali susu nini révélation oyo bana nzambe bosala ka très attention lelo ezali kotambola na nzela lelo ezali kotambola na nzela koyeba kopesa n'importe qui mbote te kopesa mutu mbote za malamu mais bosala très attention ya kopesa ka ba n'importe qui mbote soko zotambola na nzela oyebi mutu wana te otikala komona yete otikala komona mutu wana te oyebi ete ozotambola na nzela banzela ngo ezali banzela o ndenge molimo lakisakinga ezali banzela ototambola biso moko ozotambola na nzela moko yo moko subitement omoni mutu moko kuna na musika lero okome pa ya mutu wana apesi yo mbote koreponde na mbote wana te bia kozwa eloko apesi yo bia kolinga kotuna o likambo moko bo soko oyebi mutu wana te koreponde mutu wana te. Donc Satana azali kotia batu na banzela o ezali susu nzela na utu kosala susu message moko leki liboso awa ya nzela o ezali susu na kati na nzela soko ozali kotambwa na nzela ozali kokende na place moko songolo omoni batu baza na nzela wana te nzela ezali vide kaka yo moko zo kotambwa na yo moko zo tambola be bozo tamba batu mibale bomoni mutu moko kuna na liboso be mutu moko na sima na bino ah bonjour botala soki boyebi mutu wana bopesi mbote bo répondre mais soko oyebi mutu wana te ko répondre parce que ba démon Satan azali koletsa ba démon na inzoto pona koyeba kobunisa bato mingi wana Satan atie baja na ye na banzela baja oto bengi nani bazali bandoki mingi bazali kobimela bato na kati na banzela pona ko attaquer bino na banzela ozala penda nzela moko solitude ozotambola omoni ma mutu moko kuna bonjour ya bia ko zeloko moko pesio bia ko linga tuna soki oyebi mutu wana répondre mais soko oyebi ete ko répondre te parce que Satan atie baja na ye balati banzoto ba démon balati banzoto pona koyeba ko attaquer bino l'air okoyeba ko répondre mbote ya mutu wana mbala moko ndoki wana agent Satana wana akoyeba ko attaquer yo o ezalaki bolamu na tata nzambe na zwi yango awa le 26 novembre 2023 nzambe abatela bino na mabota na bino nzambe ayokela biso mawa asalela biso ngolu na ye tango nyonso nde alikotamba na se na moi na bana na biso ba message to aliko na ko partager na bino bokabola na bana na bino po te pe bana bazwa mayele bana bazali futur alobi bana bazali ba oba ko remplacer biso to kolisa bango na kati na makambo ya bonzambe to kolisa bango na kati ya spiritualité ya bonzambe baye ba réalité parce que na monde spirituel ba pona kateke po attaquer mukolo batake bébé bataka ka mutu nyonso to ozalaki bolamu na tata nzambe bo partage ba message oyo na bana oto botina libanda pete bayoka lingala te ba parents bolimbisanga ba parents oyo bokoyoka lingala bo partaka ba message nyonso tu na pesa kabino na bana na bino pote bana bayeba kozala alerte bayeba ko mema via kubanga nzambe via kolukelo na nzambe dès le bas âge ezala malamu nzambe na Israël abatela bino a protéger bino. Amen. Bye.